Et vanité de vanité, yaya. Eh, yo robeta tour na TV. Oyo kosalela batu ba vidéo, lakisa batu ba sac à bain na yo. Oyo lakisa batu ba perruque na yo. Eh, quelle futilité. Nina bien ba futilité penza ya numéro penza zéro penza. Pour lobby déjà et vanité de vanité. Soko lingo yo kosalela baninga tapage. Ongo lakisa batu yo ndio mtu a danger. Yaka na babuku a lupango tia na misa. Nde toko ndima yo. Et puis à part nini wana. À part babuku a lupango yata na compte ya banki moko. Oye na mwa 100,000 otie la mesa wana. Batu balobi ke oui mutu aza na mboka. No yela batu basaki ya bangwanzo na kati nini pona koyebisa batu ke yo za danger. Na basaki wana nyonso tota saki moko teza ya 1,000 € eza wana. Ipo oyebisa batu za danger. Oyo lakisa ba perruque. Ba perruque ya ba 200 ba 300. Oyo lakisi batu pezo osaleli batu tapage. Quelle futilité. Tokola ko eza sous génération wana te. Oyo makambo baya osala ba tapage ya bilamba banini. Eza makambo ya kala. Ya makambo ya kala penza baninga ba osala misala. Baninga ba osala misala bino boza ko se distraire na ba bilamba bangwanzo. Tokela ngo wapi? Pardon.